biloko tout ba ingénieur na komba président Lombe ils sont non ndenge ni news à maman mon bi ba finga ka on a vu que ka toucher mais la président Lombe pour na bana na ye moko me bazo finga ye tandis que alobaka o akomeka na bana na ye akolata toge akobunda pour que débat topé bitumba on est si là mais na tourne ye bana ba défendre été bato bazo finga ye bazaka bato ya bana na ye bato bazo finga za bato ya bana na ye tout le monde a conscient na makambo au sala et puis moi na mki azate tout le monde a responsable faites ça sans moi ponga mama top tango na zo alika sa kosala théâtre na ebiso bien fololo mtu a connecter kanga ngo liboso a TV tango ngana bani ko sala théâtre tango ngana bani ko nyoka makoke ba répétition ko nyoka mama papa ko sauter nga na nzela na zala na mututé tango nganzamba bani ko visiter nga zo fungola nga ba porte afungola ba porte ya minene ko kutana na ba mama Olive mama ni mama tango ngana zo katana nga ya kofukama pona ko yebisa nzambe bolamu na yo mona nga nzambe salanga boye mama nzambe pambola nga na boye nzambe fungola nga boye na bondela nga mona zala na mututé alors nga na tante ya koya na TV pona ya kosanjola muninga na ngai oyo ngai moko naza comédienne na eleka na TV pona sanjola ye na monoko na nga na kosanjola mututé nzambe na luka na bazamba Yesu tomoma nanu we sija kolela na tiki nanu otomba mananu we sija libala na tiki nanu atomba mananu we sija kobota na tiki nanu atomba mananu we Yesu muto atombwama bandeko bazo sala ngo wana baza ba ignorant baba ignorant bazo sala ngo na ignorance faites ça sans moi faites ça sans moi bino ndeko le ndaya bo signer pena ke boza bandeko famille bota ebite amato ngai nalingi nzambe oyo ngai nalingi ye ata bafingi bafinga ngai na kolemba te bafinga na bango ata bacholi bachola na bango na kotika te bachola na bango ngai nalingi ye na motema e papa na ngai faites ça sans moi mama top soka zana na vie bozangolo ba makambe bele otokutana na ngona vie soki Yesu te belele msuto yebana te étape à vie auto passer nango soki intervention nzambe te mbeto abatu te ngana sina sala vie na ngana roba na nzambe mokoloka na okota ndaka nganga na simbikisi nzambe zwa molimo nanga babwakela ngana mwana nanga mpese nzela moko na dada na pesi mbote mwana liboso dada international ma première force mon kusa soko kwandi toujours kwanja mais épidémie toi tana ide mo mabete ko grande sœur na biso abela pese tango yena ndako atalinga bi abi top mais boza na peseti yo o ezam peseti zela na la ksabino mama moko asalisaka na kimba seke epanza ninga ebimi sikoyo okwandi mususu tango sikoyo papa te pese yana mukusa pardon il faut le place mira makwanza eza o eza na mukongo obunda na kana soko zoki te makile bimite oyoka bien te na lala 6 mois si je me trompe pas na ban na église pour lela mawanza minatika ndako na lala na église ya mako donc makwanza bandana makolo na otala ngati na bomwasi makwanza nzoto mobile mama na biso akomi kolela tina mutu bakati nga suki moko mususu na lali nga moko na église na lali na zo sangisa baba mibale na tandi ata liputa pona panzi koma ekoswa na lali bazo benga nga na kombo na nga bazo betanga na lokolo Thérèse Lamuka Sambela. Thérèse Lamuka Sambela. Troisième fois na Soutumuki. Nathalie Bonakati église na kanga moko. Na banda prière on a invité 6 heures. Alobi na nga atali mama ngo atali nga boyabi mama wana eloko nzambe baninga no musala balingi yo te. Na oki ko yebisa o mutu pa sali yo bo. Babwa kela kingai. Na komaka siko nga moko kosambela nzamba alakisa nga mutu ango nese nzambe fo lakisa nga mutu ango ole na yoka bato baloba semi yo lakisa nga ye
tokomi na ba fin de l'année ba veille ka to la ya ba fin de l'année on a les 31 pour to la mukila les premiers au pesa nzambe merci abateli biso toute l'année na ebisu yo na lala tokomi pour to la muka minuit 23h soki na ndambo boye de to zwana no repos pour minuit au banda prière titongo OK nazo lota siko nazo lota actrice wana zai mona mwasi akufa pe ah bon nazo lota ayena makoso ayo servinga bitopilia makoso makoso yango mwe ba partir makoso ezaka na songe côté ya lokola côté na ndinga na lingaka fufu a pembe lokola cré alobilia nazolia na ndoto na kati fufu na inalia na oki pasteur a betinga na lokola la muka prière ebandi ali sanga do lokola ko nga peseta ninga ali sanga kindoki mukolo OK akukanga te prière ti tongo les retani ya les premiers to sepela 6h à côté de l'église ayo talanga akufa zana mabele pe ya sona zala ine muta misala mabenjoka ngana za oyeba te azali muta monde molili ngasi ko kwa na pinza mete na miso 4 te na za oyeba te oui OK na vanda maloko na nga droite tulamuki na tongo na moni mbuma moko isali rond et bimisi mutu mais rouge Mama, if love is crazy, love is funny. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité de nous, c'est ça, Toiba Bango, avec Yves Ipanto, secrétaire d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, Super Promo 1040. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Top, Mama Wazanga Génération, Kilo Mboka, tous années Awa Toroso la et comme c'est une nouvelle conception, tout bas qui voyait après Dubaï, tout mais que sur la nab artiste Nyonso. Donc, que ce soit musicien, profane, religieux, ou peut aller bon dans le théâtre. Donc, ils allaient vraiment conception moko ya ba terre nyonso ya ba comédien nyonso ya ba musicien nyonso. Donc, tout le monde ça la boye pour que tout y ba rapper ceux qui bazar ba chrétien ya solo pembele nzambe et puis est-ce que monde dans bango ba grigé exactement égalité. Alors merci na Piro Mazalanda derrière la caméra, merci na maman Minite Moto mais tous pepele ambetolo maman Likelemba Bilivu Muka Fondation tous on va venir en faire na bosanité mon ami pour prendre du bon au Canada et sans oublier Christ Tembo donc sans oublier Christ Tembo le futur et na bosanité Jean-Robert Kala les savants de la RDC la force créative monter ma maman pour monter maman la biso Nicole maman la parfaite de Paris et la PC va mbote belé na le président Dani Kadimawe tout donc na kati à Dubaï le président contrôle toujours ma solo merci aussi na J Claire Mbela
mon ami, na pêché Bambote Belé Jecto depuis Dubaï. En tout cas, on est toujours ensemble. Tout que continuer ma selon la vision à Dubaï. Comme on est dans un Vincent Tuizi. Et ça fait plaisir. Maman top. Un mot, na bande de la vision surtout puis Bambote Belé. Et puis santé dans ça va. Ça va par la grâce de Dieu, de retour. Voilà. Dubaï, il voyage, il est bien. Non, il est très bien dans ma soumise. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Dadi, Babi, Yemoko Ivipan, Aouti Dubaï, voilà. Retour nae, Kandenge Zalara, Ayambi Mama nae. Naza bien par la grâce de Dieu, Topesi Mbote na Onanzambe, Wapesi Biso, souffle de vie, Pe Oazo Batela Biso. Merci à les amis de Mama Top, Namoni, Dadi. Dadi Kitambe, Kitange, Dadi Kitange, na Monio, na pesi mbote na ngana Maria Fina, la Rose Télévision, Maman Présidente, na pesi mbote na ngana Wani Evelyne, full option, la grande dame de Belgique, pourquoi pas mbote na ngana lisusu na mon général, Émilie mon général, Maman Bébé Mafoulou, na pesi mbote na ngana lisusu na mwana na ngana kati ya Italie, balobi Nancy CC. Bivi service traiteur, le boko bivi service traiteur, le boko balobi eza service traiteur ya bana mboka na moni bijou mandola le boko moi soit tika cuisine na défaut pourquoi pas Virginie et yo comment c'est à taille service traiteur na bino yango wana ozana posa feti na yo sangoe kende bato ba panza baloba kolia kitoko biloko kitoko bivi service traiteur le boko yango na salami na bana mboka na bosanité ya Lili Mavinga grande sœur propre maman sociale na kati ya mien pourquoi pas maman Rose Bombula et bon yemoko ma jumelle Karine Manessa na kati ya London tozalia voilà tozalia maman top kilo ya Congo alors tu n'as plus to kenda na ba réalité mususu lelo pe batu mususu ba yebaraté alors maman top kokola na ye azali plus mona ya commune nini ya quartier nini maman top akolina ba nani et puis abotami na maman nini papa nani maman top aza mona lemba super maman top abotami na une grande famille wato na pesi mboto bisika nyonso bazwami maman top akoli na ba mimi chikeva ah bon na ba mimi chikeva biso luchacha mimi chikeva na lukwila ba grande sœur na biso pe na luchacha ba ya Lili Mavinga ona ba ya na biso ba Koko Mavinga ba Nicole Mayamba baza mo ebele ba oyo tozana ba Blandine ba Baika Rachel Ka Kodiongo baza mo ebele donc maman top abotami na lemba aza mo na lemba abotami na maman nini papa nini maman Marie Zabibo na pesi mbote papa na nga wato Victor Peasona kokola ya maman top ezala ndenge nini mwana azalaki mal poli mwana azalaki teti mwana azalaki impoli mwana azalaki mabe devant baboti na ye voilà bon kokola ya maman top kozala impoli non ata bayaya na ngai oyo même ya quartier même ya famille bayebaki maman top akola impolité maman top akola nde mobulu na bana kobunda mingi akobundaka na bana mibali ya génération na nga kobunda namoni su Willy Mavinga Jimmy na pesi mbote tobunda trop tobanda penza kobunda petit frère na nga Doudou Mavinga Niki Mavinga na pesi mbote donc maman top alinga bitumba même na école vraiment na sala penza musala komona bazo changer nga ba direction ka pona mobulu donc maman top akola ngona mais impolitesse na ba mikolo te na kola na impolitesse na mikolo te azo respecter mokolo za mokolo génération na nga omeki omonia ok wana utangi na école nini baninga na école est-ce que na mémoire sous lelo primaire na nga comment batumine na mboka c'est ça primaire na nga na tanga na Saint-Augustin eza na lemba et pas directeur Piola ni paix à son âme et puis tant ba ko changer la direction sous na Saint-Augustin na comment qui pas directrice mon pépé na ebité soka zon vie et puis maîtresse na biso madame Sissa azapeka mona lemba et puis secondaire na yo sala na école Mokengele ok c'est ça kokola na yo plus distraction ezakini na moment ya vacances parce que maman top ezaki na ba géo ndeko linga ba kede moi géoli to oui bien on peut da ezaki na ba congé na ba congé ba kede ba banzango les mususu tozala pe na ba Karine
baje ya bakarine mwana batinele mpo batinele ya lisusu te na banzela moke nde to baobenga nzela moke okaza na nzela moke oza kuna bamanzanza bozolamba biloko baliyoto bozolamba biloko na mino bozosakana omona oza mpe na mwana moko ya mobali ya moke wana ye nde mobali na yo donc bozosala baje wana ya papa na mama voilà tosala yango na basilikoti biso tozalaki mabele eza deya na tolo me boza na basilikoti bozokimana nano bambangu lelo mpenza bana bazokola na respect moko boye akomi deya na ba 12 à 13 ans akomi deya kose réserve biso réserve wana eyalaki te ti ba 15 à 16 ans ozokopumbwe mpo nga na bima poitrine avant bacamarade na nga nga na bima avant bango te koza ya kosote te ezaka ndenge nzambe atindelaki ngai te nga na bali na 18 ans 18 ans bawambuli nga bawambuli nga mpenza babali nga nakei alors espérance ya vie oyo oza nango mato lelo conseil numéro opesa na bajeune lelo tozomona bana déjà bazobanda vie avant bazolinga même kutu kose distraire te ndenge ezalaki à l'époque bajeune fille baotala biso à ce next moment okoyebisa bango nini oza mama oza mpe na bajeune fille lelo na ndako na yo ebele bajeune fille ya lelo android ye na mwa vitesse nango bazobenga bango bafille ya android c'est différent na biso telefone eyalaka nango te tozalaka na bafixe ya bandako bango baye na bango na baandroid na bango bon tokopesaka conseil mpo toza parent tokolobaka batia mitu na se badistraction ya mokili oyo mokili oyo etikala nango il faut komipesa discipline kotambola na alima to ozotambola na bokebi nyonso mpo mokili ya bato ya nango mokili oteya mokili ya nzambe tambola na banorme oyo nzambe asengi biso tambola nango na mokili bavie ya mibali parci parla eza nango na litomba te na génération bamaladi mpe eye kilikili bakindoki mpe etelemi diabolo mpe alamuki donc faut kolongwa na distraction na basystème oyo bajeune fille tozokondo biso toya babantu tokomi koyibaka biloko ya bamindele banini oza na zemili bomopolele ozotia yango ntina bareseau sociaux bandoki mpe baza na bazomona bazoyiba tokomi kaka mwana ke kobota okomona mama akufi mwana atikale okomona mama boti césarienne mwana akufi okomona baka wana ekomi mwa ebele en tout cas les jeunes filles se concentrer botika nano distraction ezomema bino nulle part se concentrer biso mpe tose concentraka tomitikaka mpe na makolo ya mama bajeune fille lelo kolamba bayebi te tout le temps motukaa na telefone motukaa na bareseau sociaux toboyi te réseaux sociaux eza na temps na yango bible ezoloba chaque chose à son temps eza na temps okokota na réseaux sociaux eza na temps mpo oyo mpe il faut salelaki bomwasi na yo olobake non temps oyo ekoki fo nalamba nasunga mama na mosala nasala boye mais na bajeune fille nyonso pamba kaka boye donc nzambe asunga bino bolongo na distraction nzamba sunga bino ndenge mama top alobi alors moment nini mama top aki ko embrasser musala oyo ya théâtre ezaki na âge nini et puis le moment nini et puis bandaka la groupe nini bon mama top na bandi théâtre je crois si je me trompe pas na 92 nde na bandi théâtre na ngai sikoyo premier groupe na ngana banda na groupe sans souci d'Afrique. OK, ezaka ndeni po kota. Donc na bandaka tango na libala na ngai. OK. Na talaka film théâtre mo basalaka na groupe sans souci pourquoi je suis phaseur. OK. Monta titre wana. Monta joie principal ezaki et Fololo Agnès. Yem tazalaka phaseur. Sikoyo bato yo babandaka ko embrouiller ye na ki fazer oneza ko draga ka etanga za fazer za ki vient nga bombo fifi na mystère Seattle na pesi ba ombote siko tango bazaka ko sa théâtre na tellement Folola ekarnaka rôle na kitoko ezala on dirait a connecter nga eloko moka mo na liboso a TV on dirait a connecter nga eloko nazo ka décision na nga bino sala théâtre un jour na okaka pour sa théâtre banda jour wana na talaka série wana ya pourquoi je suis phaseur et les cas nango pe na vanda na ngape na libala nande na ya tant pe mobala akufi kama makambo onde ezalaka na koti na ngape théâtre wana mobala akufi yoza na ba âge nini bon niti ngai mobala akufi na 30 ans
Après, tout le 12 ans de mariage, voilà, tiki na bana. Natikali na bana. 5 enfants. Naza na bango 4 filles, 1 garçon. Nandenge na balobani. Na yeko solliciter pe sans souci na moni bayo futena na lemba wana biso luchacha bango lukwila. Wana pa na biso. Nande na kena yeko lukaye. Andimi pe na salle demande nanga na pesi ba droit nanga na bani pe ba répétition. Ya fio tu mto bazo sa biso ba répétition. Nandenge tilelo. Tango yako kutai banani comme acteur na kati ya nakuta ya fioti nakuti fololo tozala na mama Chako na Ngalofar vie Ngalofar na Nsengo ça va passer pe à son âme tozala na maître ton demi Agnès Mosaka et batonga nakuta bango wana la génération nanga premier film Maman Top na groupe sans souci la film non yeba te pas Ogo sani mikolenge belé. Ça les belé kuna na oyeba te. Combien d'années na stage nanga kuna sala ngo na komi na Lemba et pas mettre à ça na vie à ça na bonjour. OK. Combien de films Maman Top sali na groupe sans souci et puis combien d'années tout sali ba film belé na TV na ba spectacle et belé vraiment. Et pas sans souci na omela ipenzate so na omeli belé na ko ça va 5 ans. 5 ans. OK. Après OK. Après na bandi na problème kindi na satire ba feuilleton ba na oleka na TV na pesi problème kindi mbote na ndenge likanisipe Rock Bokabela Bodo azu idée ya kosala Africa création na ebisi bon na kokota pe pa na yo na ndenge na kenaki pe supa Bodo. OK. Tant vous êtes dans le groupe Sanction doit jouer na Komoni. Vous avez Komoni Nina poisson électrique. OK. Kombo na Nina na pesa kiyo. Ye mo papa. Il mon papa pauvre sans souci. Alors comment il y a top et où tu président Kadiombo na satire. OK. Président Kadiombo tant on a ki babani kotala problème qu'on habite au baptisé na komboni to longola ya Nina wa utina ngo pas sans souci bodo ayeko pesa nga bondowe bango batalinga babité abongi na komba bondowe te le président Kadiombo yo no menga komboni top. OK. Na yo sala pe publicité à Top Le Monde Plus. OK. Ça la va bien. Macasse. Est-ce que c'est tout va par rapport Macasse. Macasse. Et encore à l'époque. Voilà. Au début, aucun n'est pas na biso bodoté. En fait, ils arrivent pourquoi pour que na kumate, ils arrivent pour la nini. Tant on a longé na tant on ça satire, bodoté ça la sali groupe Africa création, to bandi ba répétition na foire. Donc tozo qui ne satire, na zo ya pe répétition président Bodo. OK. Nande satire paye ko beba ale. To tikali na Africa création na pesi ba onyo sombote. Kolonga sans souci pour na. Bon kolonga la sans souci na buka emobe kuna bundaki. OK. O bunda na mama Chako. Te, ngala bunda mama Chako te na ndeni. Wana mayaya. Wana yana ngana ko sona na jamais pe a sona ata mukolomote. Nazaka na respect na ba mikolo nga finga ngai na manka mikolo te. Donc na sona kina fololo to bunda na fololo ka idole nanga oyo na kai posa osala théâtre pour na enfant chéri sans souci bundi na ye à l'époque ba yoka fololo mingi ke bon yoka posa ki ancienne voilà et puis ngam na yako bimisa bitumba ngona en pleine répétition motema moto na yoka ika ki atonginga motema moto na ke mamoli kofi ça même na vérifier au moins on école le bino ce que manda ko beta na moni on école c'est ce qu'elle a au bundande président PCNga papier révocation to bonde li ba intervenir ne soit bien atiki na ngape atiki na bae voilà na bae moment nini mama Top aki kokota siko monde ya Nzonzi kuyeba na lelo na bandeko ba groupe mususu na ebité soki à l'époque vous avez déjà na moi amitié wana vous avez un groupe Africa Création et pas de qu'on a vu sur président Bodo oui ben il de comment dans un groupe Chic Choc Luingi oui toi banarako groupe il y a toi banarako c'est tout bon on est déjà à l'époque toi banatendeni toi banaraka bon koyeba nango pe zaka ndenge otalaka TV oyeba ki intel pe oyo za actrice intel o mais ko sola to sola te OK mais toyebani totala ozotala mu groupe Muyombe gauche ozotala Elombe Simba botala pe ya sans souci boyebana ke oyo actrice ya boyo mais to solo la kate
toyebani kaka na misika soki bokutani oyebi ke oyo intel na banzonzing ntango na bandi banzonzing nde sikoyo wana tokomi sikoyo kosangana bon nzonzing ezalaka président bodo nde ka tosalaka baye kozwa contrat moko epa Placide ebandaka na Placide bango mpe ya bato ya liboso bato babandi masolo ya production ya banzonzing président Placide ale bodo basignaka contrat bango na Zidane na ba Fatou Miracle na ba Asitu Luketu ba mama Eyenga ba Visa Mpamwa pe ya Sonam ba Tito ba Mbata Siala bazaki mo ebele o basignaka contrat wana na ba Mindondo bazaki pe ya Sonam na ba Mindondo sikoyo tant que président qui n'a pas pu avoir salaire bien, on fait les 15, on fait les 30, bon, allez, biso peut comme au côté ça qu'ils allaient me inviter yo au côté 6 mois mutu na ba maman dit taper à son âme bazali mo ebele au côté 6 mois mutu pe au côté 6 mois mutu ka ndengwa na ti allez major Bisadi di pa yeko bima allez to bani ba production pe ba major Bisadi di nga penda major Bisadi di penda mutu bimi singa pe na monde ya nzonzingi nasala penza kombo na poto eza major Bisadidi ba Alpha Bokole baye ba Rémi Kilola ba Vie Arme Lourd ba Ivan Lukoki ba Titi Kalu ba penza ibele ba producteur baza penza ibele wana ale kombo isaini temati c'est ça Maman Top lelo ozali une célébrité tu vois qu'on va tout pour déjà tout ça Talia Biaga oh Maman Top alors univers na bino lelo na habité pour les gens bande comme soit lobby et belé à ba comédien belé ba sambela raté ba binzambete pour les gens terrain plus kiss est-ce que tu vois que Maman Top lelo dans la chrétienne le kamoupe comédie à belé nzambe aya fukami asina nzambe avec les maman la problème Maman Top nano Maman Top soka azana na vie bozangolo ba makambe belé otokutana na ngona vie soki yesu te belele msuto yebana te belele msuto yebana te donc ngolo atataka likolo na biso koyeba nzambe na bomwana nga nayeba na ya monde ya théâtre na sambelaka déjà makambo nzambe biso botami na famille chrétienne nayebi makambo nzambe depuis kala nayebi nde balala na ban nayebi nde bakilaka kogene nayebi ndenge babondelaka donc biso baoyo batopo soki ngolo ya nzambe te mbelelelo histoire ezate po ba étape à vie auto passé nango soki intervention nzambe te mbeto abatu te et puis ngana sina sala ve na ngana roba na nzambe mokoloka na okota ndaka nganga na simbi kisi nzambe zwa molimo nanga donc on a ko servir 2 mètres à la fois te que ça soit na ko zanga na ko cholama na ko fingama na kana yi na kana yi soki ezala ke lola ezaka pona mbongo na olobabi na sala soki pe nini pona zo mbongo ponga na sanga bokonja likolo te mais lokola lola ezala ngo likamba mbongo te lola ezali kamba pouvoir te lola ezali kambo ya succès te lola ezali kamba communion ya mutu na nzambe nazalaka na kimia na assurance ya maloba nzambe si attaque mo pe komela yo ebele niti nini ko témoigner les ngata on futela na lemba témoigner nzambe asunga pe bande yo kuto yebi me na yebisaka bandeko tant toza na lemba babwakelanga na mwana nanga mpese nzela moko na dada na pesi mbote mwana liboso dada international ma première force babwakela tozwa mpese nzela moko sikoyo toyebaki pese te ukaka mukusa soko kwanzi tozo kwanza me épidémie toi tana ide mo mabete siko grande sœur na biso abela pese tant ayena ndako atalinga bi abi top mais boza na peseti yo o exemple peseti zela na la sabino mama moko asalisaka na kimbanseke na kisenso pardon asunga bino exemple pese ngasiko yo ba makambo ya ba mama mo basalisaka na linga ngo te na mona bongo ndeba na mona bongo pe ka lokwa banganga ba nazaka na converse na bango te sikoyo yaya tanga lobi bongo apesi na ye pe numéro
na baye na ngai. OK. Na baye na ngai na ke prière. To eskoyo epanzani ngasi ebimi sikoyo. Okwandi mususu tango. Sikoyo. Papa. Te pese na mukusa pardon. Il faut le place mira makwanza eza. O eza na mukongo. O bunda na kana o soko zoki te makile bimite oyoka bien te. Yana biso mukolo na lala 6 mois si je me trompe pas na ban na église. Pour lela mawanza minatika ndako na lala na église ya mako. Donc makwanza bandana makolo na ma otala ngati na bomwasi makwanza nzoto mobimba mama na biso komi kolela tina mutu bakati nga suki. Je me rappelle na pesi papa na nga Rémi kilo la producteur na biso Lemba Mbote une fois nzoka utaka poto aya akutanga amonanga na nzela ya zaina mutuka to pa kokoma boyendeni eleke ye kutaka saka na sida. OK. Abangi na kopeza ngambo tabi to pa kombi to pa liga kufa. Abetaka lisolo yango tangu toyokutala na ba film de ana komi bien. OK. Parce que rabito ko bonde komi ka ko bondela huile d'olive ko bondela moko mususu na lali ngamoko na église. Na lali nazo sangisa ba bami balé na tandia taliputa pona panzi ko mai ko swa. Na lali bazo benga nga na kombo na nga. Bazo betanga na lokolo Thérèse Lamuka Sambela. Thérèse Lamuka Sambela. 3e fois na sutumuki. Na talibo na kati église na kanga moko. Na talibo 1 heure. Au moins église place pasteur à terre montre ezalaka. OK. 1 heure. La chair. La chair. Nasko na la inase na do la kuna na chair te. Na banda prière on a évité 6 heures. Na eko kata prière na bi na zo moi repos. Na la ka moi 20 minutes boye na yoki babeti na porte église. Likolo se komi pembe. Na tala boy grande sœur na biso mukolo Jackie Wato na pesi mbote ambassadeur de la paix. Aina mama moko boye. OK. Maman na sali sarabiloko ya. Voilà maman ambassadrice. Aïra maman moi sali sarababoko. Aye linga ye. Baza souci ande on a bango donc mutu makasi nazo beba mais nazo linga okende kuna te. Maman na pas koti ba koti na ye ba vaina bana to vadi pe na sambeli an to vani. Alobi na nga atali maman ngo atali nga boyabi mama wana eloko nzambe baninga no musala balingi yo te. Na oki ko yebisa o mutu pa sali yobo nese mama ko yebisa ngate ana posa na ete. OK. Na ana posa na ete maladi ya PC wana ba comédie ba bwa kela kingai mais ngala lingala nga biloko ko yana te na TV onalo te ngabi mama ko tangela nunga kumba mutu ngote po ezala ngope na importance te. Ngabi o sela nga bakisite na sina biki nzamba sa biki singa kande na loba ibongo mama na pena cancer babimi na bango pe bakei Yves na nga nzamba alikolo o ngana otosambelaka banda wana tilelo ndenge nzamba bengaka nga na kombo na nga alamusa ngai sambela na sambela kande nazoka repo kolala mukusana esila tilelo nga nzoto na nga ndenge omoni nga mama no boye na nzoto na nga mobimba na nili kwanza na ni tache na ni nini donc nzamba kangola nga délivre nga restaurant na santé na nga. Amen. Na bika total donc nga libanda yesu en sécurité na leki na betape ebele tokenda kutu na komaka siko nga moko kosambela nzamba alakisa nga mutu yango nese nzambe fo lakisa nga mutu yango ole na yoka bato baloba semi yo lakisa nga ye tokomi na ba fin de l'année ba veka tolalaka ya ba fin de l'année wana ya le 31 poto la mukila le premier opesa nzambe merci abateli biso toute l'année na ebisu yo na lala tokomi poto la muka minuit 23h soki na ndambo boye nde tozwaka nano repos po minuit okobanda prière ti tongo nazolota sikoyo nazolota actrice wana azali mwana mwasi akufa pe Ah bon? Nazolota aye na makoso
ayo servir nga bitop lia makoso makoso yango mo ba partir makoso ezaka na songe côté ya lokola côté na ndinga na lingaka fufu a pembe lokola cré alobi lia nazolia na ndoto na kati fufu na inalia na oki pasteur abetinga na lokola lamuka prière ebandi na lamuka bo na tikala ko lia te na bia donc alinga ya lia sanga do lokola ko nga peseta linga lia sanga kindoki mukolo akukanga te prière ti tongo les retani ya les premiers tours sepela 6 heures à côté de l'église ayo talanga akufa za na mabele pe ya son âme problème nayi na problème na été tozalaki nazwaka mobala mutu te nakola kitoko moko ondima te nakola kitoko koleka famille nanga mobimba nakola nzoto nazalingaka biloko ya mikuse menga mokoti nga moko ngai naleka tout le monde je te dis frère nakola bayana nga na baleki nanga bayoka nakola kitoko moko tala kuis etakataka aboyi ngai donc nazala tan wela mobali ya mutu te nga na welaka mobali na mutu te banda na bani mosala na nga théâtre ti lelo na oke 32e année ya carrière eza na artiste moko te aotombola mosapi to pa botola nga mobali nakoka te nga linga kimia bisika problème eza nakoka te nakoka pe ennemi te nakoka pe division te bitumba otango lobi bongo obotola mobali moko te bongo bitumba ezaki ya mama chako ezaka ni nga na Jackie to ko wela mobali te wana ya na ngati ya Jackie te na ko wela na Jackie mobali te ezali ba malatandi moko boye bakendaki te ba malatandi moko bakendaki ko pesa information quand modèle en okande na longwe na groupe sans souci ça on vérifier oyemba moko agir ya Jackie afinganga en plein air maman moko ba uta azara na Londres ayibisaka ale mabana aluka bato ezali ONG azali na besoin na biso tout et tout tokenda na inde 3 places Calais ba répétera dans la population mais maman chaka finganga libanda ya inde 3 na tala mutukuta matsanga na telemika bana utala ine nga finga mutukuta matsanga na mutu kezalaka Caleb ameminga longwa akotsinga na mutu kana na défait d'Adidi Kambala tolonga tokenda fete ezaka anniversaire à mwana ya Dadidi Kambala babota na engi nazongisa ni na okoka te nozongisela na olobani afinga na za ya na problème te ti yaya kaka ye moko aye kolandela amoni ke nazalaki na ngai innocente yaya luka inga tokoma bien nakoma na ba film na ngale na osala ya Igo Boss ba film na mama chaka banda ozanga te sema yaya nakenda tina ndaku na ye na matonge alakisanga mobali na docteur abi tala soko benginga tournage na soko na kena pa top ye to sola pe na mobali na ye bien naninga kimia nga ninga ba problème te jalousie o ndé sala te tali yo te za magamba TVT wana ya na ngape ya sona nazuba o attaque ya mpese o muninga lo bien eza kaka ndenge bon ye azala ine muta misala mabenzoka nga na zawo yeba te azali mutu amonda molili nga sikoyo lokola na pe nzambe te na miso 4 te na zawo yeba te nzambe sikoyo lokola pe kolinga te lumière na ténèbre bakanga misika moko yango wana esala ekaki ye abanda po nzambe alakisa po séparation ekota et na moment wana ozwaki ba décision nini ya kokima ye to ya kozala pe te nazwaki nanga décision ya kima ye te nabayika nzambe ye mo akabola biso nzambe ye mo pa akabola ye biso DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai encore. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te.
service, ponctualité, respect, et puis bango, ballon rapide. Oh, 40 jours. mais nga kutu 45 jours il m'appelle ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non, Yes, JB service. poso mwini. Mais makanisire bendele. Bonjour. Papa Sile, DiCaprio, Papa Sile, DiCaprio. Omonio. Eh, La jibe. JB service. Et puis il y a José Baïla. Ya Joseph Ila. Ah, moto mwini no mayele mo. Ya mundele. Attention tonga na yo. Mutu bolongwa te. Oboso tonga no mobimba. Yango JB service. Et ça kaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mabimba. Abilo. Ozui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sile. Yebisa na voici. Oh, basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kocha biloko. Eza epai ya José Baïla. JB service eza kubeta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Comme les gars sous le moment Mbasso. belelaki. Vous avez Mbasso? Oui. OK. Na vanda na loko na nga droite. Tulamuki na tongo na moni mbuma moko isali rond. Et bien c'est mutu mais rouge. Na bi na ngamba sunde zalate. Na la mwina tongo na baniko kwanza on a bi mais na boyi ko tobolelo kona po babi bo ngo pe ko tobola ngo ezaka mabe. Na bi na ko tobola te. Ah, na boyi na ngo ko tobola ngo. Parce que frère na biso ya kotala nga frère Jean-Jacques na pesi mboto. Aya tali nga bitop o eloni nga bina ibina ngate na ko kanguka mukusa. Lobi na ona la muke e bakisa mini sous rouge. Jean-Jacques ayebisi nga top ezambasu nga bimbasu. Mama biso ayemba aza wana mama so samba na bima azo yemba na chorale bima. Mama akenda répétition. Tant que répétition na bango bima ya zayi penza pa apôtre Bolia mokambi na bango ya chorale. A lobby a sakoli pour bango bi ezana mama moko awa babwa keli mwana na embasu. Menzamba lobi mbasu wana esali lokote soko zongi na ndako zwa mafuta mbila ta ezana ndako sambelela ngo pakola ina loko. Entre temps, pardon, frère Jean-Jacques déjà n'a pas que son bélan huile d'olive, a qu'il a déjà son bélan huile d'olive, il a un autre sambeli to pakoli wana. Yepe maman petang wa yepe loko ezai recommandation nzambe asali pe mafuta mbili ya sambeli a pakolinga ekenda bongo. Lobi na ona la muki ekita ti ekena mais les bima ke sala ka chaleur comme singa lokolo kilo. Te wana eza eloko baloba ite ke batata na kolinga te na inventé wana eza ebima eka na ebite ebimela ki wapi mokili pe eza na makambo nango ebele. Mbasu après donc disons PC Mbasu parce que PC ya dada ici les ndenge nini po yo za une église 6 mois. Oui. Ya dada sikoyo ya dada sikoyo ya dada esalaki nini dada ayaki ne kolala nanga bata ebele na église te. Dada banda ine peka ko banda osala ka huile d'olive asambelele abanda opakola ngompe na ndako bakoma ko lem so ba bengi na ba tournage boye o jouer fini te moyen que n'était pour abeba ki déjà nzoto de ka baloba bi ko lela ya moko ebikisa libota mba na efsa ke tikala na baleki no na ndako ngana ke ko matangomba kokutana na papa nde nazai ko bondela onction na penza ba za sembola likolo na yepe azwa ipe lobiko lobi bataki wana ezaki plus il y a distance. Est-ce qu'il y a faire un peu déjà? On va t'écouter nango. Oui, puis on va écouter bien des économes boy. Et là, comment on simbi à ma baie, surtout simbi ça qui naie, on go simbi ça loko, on go tchela loko. Est-ce qu'on a pu comme là on dans la vie? Non. Dans la quartier na musala? Té non. À l'époque, vous êtes na bolingo. Vous êtes muninga, qui t'attend na yé, rouge à lèvres, muninga, mais lelo. Pourquoi vous ça on susté? Ba réserve comment pour makama BP bota mimingi. À l'époque les tozalaka nazo zwa pe kitata la mutuka ndengo lobi o saleli pe yé pas zuya yo saleli ba crayon na melelo to koma na mo ba réserve pour éviter sa makambe ko mabe mutunyo sazana bezo ka yelelo azwa pe ka lelo boloko ayelelo alingi patience te biso to leka na ba école
toleki na baécole torépété tonyokwami ozoke répétition mpe lokola lipape ekatani okotisi la gomme okei opersévéré ti nzambe mpe abandi komona yo mais lokola bamisusu bazoya na esprit na bango yake na ye lelo naliaka lelo nde bato baoya na bavitese wana aza na besoin aye nsima me aya adouble bato nyonso babanda avant ye nde bato bazoya na mwa bavitese wana nde omoni mwa molili ekomi mingi nde moto nyonso akomi ose réservé donc qui c'est ça mpe na théâtre eza makasi qui c'est ça makasi mutu na mutu aza na monde baoyo ya basango oyo baoyo ya bamusulman o baoyo ya basoki ya babuda o baoyo ya bokoko mutu na mutu ayebi kote akenda yo okenda kotema yesu muyesu muyesu mais avec tant de rancune nazala rancune na mutu te na nani rancune na bandeko na ye vérité na yo obimisaka nani mabe vérité ni bavérité yo obimisaka na changea na tika mpo baninga bazala kobetama mabaku na boya nalobaka nanga lisutu yo moninga asalaka su baémission na tika alors verset bibiki nini mama top lelo azalaka soki avandi abelelaka nzambe eza comme telefone na ye na nzambe oyo mpe ekoki koteya mpe ndeko moko atala biso abi so nabeti verset oyo nasambelaka nango avant nalala nalamuka nango avant nakinda mosala nango. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nazala so nasali prière na suka te Matthieu 7:7. Matthieu 7:7. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc yango nde na sukisaka nango prière. Mais na bakatikati nakendaka na Jérémie 33:3 alobi nzambe alobi invoque moi et je te répondrai, c'est tout. OK. Pasteur nini a teaka au plus na matea. Nga naza mwana ya ba pasteur. OK. Naza mwana ya ba pasteur nga nzambe asalanga ngulu ya ba pasteur. Naza na pasteur nanga Obed Samson. Na pesi mbote na Philadelphie. Biso ba na Philadelphie. Pesi mbote nanga lisu na prophète Josué. Bon tourneau na ba bon tourneau pour azosala penza tourneau ya ba pays pour na sango malamu ya nkolo. Naza na pasteur Eric Bonyoma, naza pasteur Jonathan Moulaba, naza pasteur Moïse Capin, donc naza pasteur Jean-Paul Titenge, naza ba pasteur Pinto, naza mwana ya ba pasteur. Ndeko moninga mwana ya ba pasteur. C'est ça. Voilà. Et j'ai un moment moko boye maman topé akomaki pour capé à ça la groupe naimo. Oui, na sala capé déjà. Tant on a qui Angola nde mokonzi aza te balalaka ti makambo nyonso bongaka mokonzi to totape baorchestre ti estce viva la musique oyokango lisusu mokonzi aza te ti Victoria Eleison oyokango lisusu c'est comme ça c'est ça. Est-ce que yo mo komitala kati na yo omonaka ke oza obengami ozali appelé comme leader on a que lobby pe mambriya autrement ou diriger pe batu nazala négligente na makambo belé makila on ezali oui makila ya leadership eza sauf que nazala négligente mais mabe nazala négligente makasi mais cette fois-ci je suis déterminée nzamba sunga lokola Mama ni Mama pe zoya nango Mama ni Mama TV. En tout cas, abonnez-vous na Mama ni Mama TV. Batnyo sobalinga Mama Top neti le Mama Top de Bruxelles. Mama présidente, Mama Babine Jolie, Mama vice-présidente, Mama Sylvie Moudiandambo. En tout cas, bo s'abonner na Mama ni Mama télévision ya bino ya ngwana. En tout cas, na pesi mbote na Maman la ministre Kacheche, Maman la ministre Kacheche, mbote nanga na lisusu na nani la Charles Mama les Mama Top de Bruxelles. Beau s'abonner vraiment à la chaîne Mama ni Mama Malam Mingi. Et puis les amis de Mama Top, Sylvie Akake Mosin Zambé passeport rouge, Fiatika Vion à défaut 5 continents l'icône en Baxela Longanzala. Na pesimbote na Mama bébé Mafulu, Mama bébé Mafulu. En tout cas, bah, salutations na bino penza les amis de Mama Top na linga bino mingi boza. Awa, voilà. Voilà. Alors film Didier Pio, le garçon magnifique, Didier Pio, le ballon Jean Babi Mobala Mandé fois Pembe toujours. Voilà. Ouais. Loba.
alobi Didier Pio, le garçon magnifique, longue jambe. Mobile Mandé Fapembe, toujours. Voilà. Maman Top, merci. Je crois bien, parmi tes films où Yozala principal, où le Lolo Baga, vraiment, je suis une actrice sur Italien Yomoro. Vous avez filmé Dans le film, il y a un joueur principal. Tu as monté la rapide, c'est Peli, et puis Batou. C'est Pela, Makasi, Oyomon Barapena, Naza Penza, comédienne, et puis Naza. Bouzo Batop Nangola. Bouzo Batop Nangola. Bouzo Batop Nangola. Écrit par Mama Top. Pourquoi Kaka Yango tandis que mais je trouve que c'est mon côté. Ma film est belé, ça y a Kala, Mousso et Kimi. Mais on a principal pour la minute, on a yebi, Bouzo Mama Top Nangola. Mais ma fille, on est salarié, ma baby, mi ça va tout Mama Top. Mais il faut ça la ma bé pour ne kana qui rôle. Et que c'est baby Moussalo qui est sala nango. Et problème était nana nga sukolanga. O adef sanga parti en zoto na tambola nango na gena ko baby c'est là asala zo ango kase. Na tambola ka complenga moko. Problème. Bouzo Batop Nangola bo rezanga kombo. Bo rezanga kombo mikolo tozana balobi fille-mère, fille-mère. Mikolo tozana fille-mère, donc Maman Top a bêti na fille-mère kuna fort. Voilà. Nous on sur la fille-mère directement sur solo il y a film moko la saga déjà au saga annonce nango. Les retours des Top à l'école. Voilà. Yo songi ya mobali na on a monate. Film moko zo ya. Mais il faut y a te mama ni mama yango na ça ko bien nazaka négligente. Mais cette fois-ci je suis déterminée. Maman ni maman yemo wazo yati donc il faut que tu n'achètes. Mais pourquoi pas vous pensez que tu n'as pas ndoko bazo non tu as pas mututé na ko te na bino tu as pas mututé na bino tu as pas nanga. OK yo ningala tu as pas mutu poani kasi na ndenge en pleurs hein te et pas nga pas en pleurs ezala je suis Maman Top en pleurs ezala Maman Top ah c'était wato maman ni maman ça c'est bien lelo za fier ya comment mwana na yo dada na musala théâtre lelo vraiment la bâtiment nanga fruit nanga moko nga mom na format e nga moko idole na e voilà idole na e c'est moi nga mo pe na format e azwa akotaka école ya Arch Top wana groupe nanga le banaka Arch Top ndesika na format dada alinga théâtre te nga mom na força e ah bon na ndenge pe lelo azo évoluer na Belleville TV famille bota ba salutation na bino azo évoluer kuna voilà ana film moko kotsa kala te na Candy Star ah bon oh kotsa voilà histoire na kitoko akomaki a présentaki Belleville ba examiner yango na ba Serge na ba Alema bana po baonde ba konji ba côté kuna quoi voilà ba examiner ki ba moni keza kitoko bientôt là kotsa film na Candy Star. Voilà. Alors, on va déjà voir tout continuer le théâtre. Mais éviter comme on a déjà bandé comme Soussou. Bah fanatique, bah pesi banga ba combo, Soussou koto boye. Bino artiste moi bokaboniza na 4 zizani wana Maman Top na éviter. Et tout ça ndenge ni bokaboni na bino artiste. Nga na kaboni na ngana mututi. Nga na zapo na batu nyonso. Na kabona na ngana mututi. Ponga Maman Top tango nazwa likanisa kosala théâtre na ebiso bien fololo mutu connectaka nga ngo liboso ya TV. Tango nga na bani kosala théâtre tango nga na bani konyoka makoke ba répétition konyoka mama papa ko sauter nga na nzela nazala na mutu te. Tango nga nzamba bani ko visiter nga zo fungola nga ba porte afungola ba porte ya minene kokutana na ba mama Olive mama ni mama mama ya grand cœur oya soutenaka bato atalaka nsima te nazala mpe na mutu te ntango nga na mama waro ntango nga nazwaka ta na ngai ya kofukama mpona koyebisa nzambe bolamu na yo emona nga nzambe esala nga boye mama nzambe epambola nga na boye nzambe efungola nga boye nabondela nga mpo nazalaka na mutu te alors nga naa na tante ya koya na tv mpona ya kosanjola muninga na ngai oyo ngai moko naza comédienne na eleka na tv mpona sanjola ye na monoko na ngai na kosanjola mutu te na kosanjola mutu te na kosanjola kaka nzambe oyo apesaka nga pema oyo azotikela nga nanu santé divine jésus christ de nazareth oyo baoyemba mikolo babi nzambe naluka na bazamba yesu tombwama nanu e sija kolela natiki nanu otombwama nanu e sija libala natiki nanu
atombwama nanu we sija kobota na tiki nanu atombwama nanu we Yesu muto atombwama Yesu atombwama akende liboso biso tokita OK biso photo c'est que bandeko bazo sala ngo wana baza ba ignorant baba ignorant bazo sala on a ignorance alors mais moment top faites ça sans moi faites ça sans moi mais moment mon boyo pour comment y mutu yanga faites ça sans moi Yves faites ça sans moi faites ça faites ça sans moi s'il vous plaît moment top maintenant jusqu'au monde na tous on a ba fanatique bazo linga ba séparer bino artiste fanatique Yves, soit tu n'as le baron à lingala. Pour le monde, en français est compliqué. Faites ça sans moi. Té, na le baron à lingala. Pour comme na français est compliqué. Est-ce que vous comprenez mon français on a le bas? Faites ça sans moi. Il a fait comprendre une question on a OK. Nazo ba té pour la bande de songo le parlant le bi artiste. Séparation il y a plus pour la nini. Mama top. L'autre dit que Mama top azaki. Est-ce qu'au monde a Gabriel, au monde a Ebakata, au monde a Mama top. Mais distance c'est comment vraiment beau. Mama top, au monde on a en fait Rekil ou on a ma casse bon ils ont pour la Mama top. Pour na yo. Mission ngasima, on a raté voilà. Yo moko moto lokota kinga inase. Yo moko moto tombolingai. Komikitisa na se ya loboko na yo ezali sekele ya botombwami Yesu atombwama biso tokita faites ça sans moi Maman top oui de toute la vidéo moi na habité na moni yango na chaîne ya Dona Biso Kovodo bino ndeko le ndaya bo signé pena que boza bande famille bota habité amato ngai nalingi ye nzambe oyo ngai nalingi ye ata bafingi bafinga ngai na kolemba te bafinga na bango ata bacholi bachola na bango na kotika te bachola na bango ngai nalingi ye na motema ye papa na ngai faites ça sans moi Maman top kilo ya Congo de ko ina bisa na basuka bon comprendre que après ko faites ça sans moi. Faites ça sans moi. Yango de salango ça y est. Faites ça sans moi. Ça y est. Donc faites ça sans moi. La réalité. Alors tout le monde sur Soukoma, un mot na ba fa na oni surtout ba la biso et surtout par rapport à la prochain film. Oui, ça bango nini. Et puis tu aussi la question il y a papa na biso Elombe mais répondre à la question il y a en tout cas bato balinga Mama top na pesi bino mbote na liboso nzamba pambola bino merci abonnez-vous na Mama top pardon na mama ni mama télévision ezawana chaîne na bino ya mwana mboka bo s'abonner s'il vous plaît na pesi mbote na grand frère nanga Alpha Alingi ya mama Micheline Rachidi ba mbote na bino pourquoi pas balobi ye moko balobi Prince Toya un prince à Manchester Prince Toya nangai DHL bando yo kitelanga pe aka liboso anda kukigi biloko ekitaka Prince Toya de cœur Prince Toya prince à Manchester na pesi yo mbote na bato nyonso balinga Mama top nga naza na nga wana nga mikolo soko mekika nganga faites ça sans moi en tout cas la ligne bino mi bato nyonso bolandi biso na Ivipan vraiment na plus de 143 tout ça Ivipan voilà zawa émission la biso prochain film ils ont nini ma compte Mama top na mama ni mama tout ça no be émission to ana kana ba émission to te abana na biso ba mabale zo melate tozo sungana na ba matea vraiment par la grâce de Dieu lobi samedi on ça l'émission na ba fille mère ko yambaka tout na ba fille mère ba réalité ni ba kutana na ona mibale ba center bon ba tiki ba na bana tozo lamba pe to yamba su ba garçon donc tozo évoluer na nous bon après tout en nzamba zo mema biso
Voilà, dès la troisième question, par rapport à président Elombe, le lobe insulte, puis il y a Komonae, Bana Bazobunda, Papa Zokotate. En fait, le dossier est vraiment grave pour les gens qui sont comédiens, que ce soit les chroniqueurs, les journalistes. Bazofinga, président Elombe, Balobi, Atiki Bana, Nakatia Désarroi, Azoko Kabolate. Alinga mwana moko mingi koleka bana mususu. Alors, tant ozo ka biloko tout ba ingé na komba président Elombe, ils ont non ndenge ni news à maman, maman bi ba finga ka nebi ke ka toucher. Mais la président Elombe pour na bana na ye moko me bazo finga ye tandis que alobaka o akomeka na bana na ye akolata toge akobunda pour que débat topé bitumba on est si là mais na tour na ye bana ba défendre été. Ah, on est la souci majeur na ye. Na ebité. Nga Yesu nga na koma nga na ndako na nga so tournage na kei na sisi na zongi na ndako na nga bana na nga lokwa pe nazaka na bango su ndako moko te bakoma epa na bango naza na bakoko na nga donc nga le reste na yeba na nga lisu te soki nako répondre ka moke par rapport à président Elombe, c'est notre papa que je respecte bien. Bato bazofinga ye bazaka bato ya bana na ye. Siko nga na kolobani. Parce qu'on a le bani. Bato bazofinga za bato ya bana na ye. Bon siko. Mais on peut ça conseil te ça me suit pas ya ndeko Excel obi ya soki lelo ndeko Excel. Nazana muntu na pia conseil te. Lelo so ndeko Excel. Au moins na vandia. Au moins ngande na vandia na muntu na sala conseil te. Tout le monde a conscient na makambo au sala. Et puis moi na mki azate, tout le monde est responsable. Donc ngai penza faites ça sans moi. Mais si le moment qu'on a bon sali vidéo. Et puis tu ko calmer peu moi. Mais yebi sa bangote. Yuza maman, uza yaya. Te, na maman Congo te. Naza maman Congo te. Naza maman ya RDC te. Voilà. Tu comme la souka. Lilo balaba de bota la biso et puis un mot surtout puis les amis des Maman Top. Les amis des Maman Top sont là. Et puis voilà. Merci. Les amis des Maman Top, ils sont en haut. En haut. En tout cas, batons sur balandi biso na émission oyo. Côté na blessé bino en tout cas bolimbisanga toi ka bato ba défaut ça na mara pona mutu en tout cas côté na blessé bino bolimbisanga na ka mutu muno bebeti di bako merci na bino no sobolinganga merci na bato no soba soutenakanga de loin ou de près d'une manière et autre spirituellement physiquement financièrement eza lisungi nzamba lola pambola bino zambe penza ya malamu apambola bino. Bozala bien, je crois bien, tout comme il na souka émission. Monto so a besoin à benganga topé apesanga toli, topa salanga remarque. Numéro ya ngona ba flash les bino bo benginga comme ça. Bo benginga na oyamba bino. Ngana koma na nga faites ça sans moi. Merci beaucoup. Azo salé. Azo salé. Zamakaba sangolwe azo sale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana kwa moyo. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingi na tatona Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatona bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Zamakaba sangolwe azo sale salilanga yesu
Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale Biblia bisenga senga sanga lole Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nale Biblia bisenga senga sanga lole ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga
nyonso lokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.